oyo wana ezali liboke na biso ya ngulu bandeko. Mbote mbote na bino balandi nyonso ya ezwi bokota kota bomi abonné eza toujours publicité ya ezwi Ariette Plus. Bokota bomi abonné baya mwasi. Oyo eza émission te mbala sima tokolakisa ndenge nini tosalaka biloko oyo. Oyo eza na cadre publicité. Oyo eza liboke ya ngulu mama boyebi ndenge ngulu ezalaka. Ngulu eza na salité mingi. Bamsu toliaka ngulu ndenge nzeti ngulu eza na salité bamsu bataka ndenge kosopela mai ya moto te kolongola ba poil surtout bangulu na biso Afrique. Ya salité makasi na ba poil il faut kokuluta ngo suma malamu na Gillette. Yango oyo ngulu na biso totiaki na so spice mingi te totiaki kaka mwa ndembi mwa ai muke mwa matungulu na pima na biso eza lokola yango ala bozomona pima yango wana ngulu na biso yango oyo ese beli penza nde yango atosa publicité. Abonnez-vous bokota bomi abonné bota biloko bomi abonné te penza biloko ndelo na mwasa zo saba ya mobile ya mwasi bokota penza bomi abonné boko mona mbalasima biloko ndenge na ndenge na kolaksa ndenge na bandi na pene na suki mbote na bino nyonso eza ya bino mama Ariette Kilimbu Shembo na pesi no bambote bomi abonné bimo bomoni déjà biloko kolia na misi la kisite ezesika mama Molambi ezesika biso to salaka kolamba yango yo ngulu na biso kitoko bomoni bien makasa na Australia wa makasa ezaka passe makasa oya nani ya makemba ya makemba o to salaka nango maboke o nazo pe ba chinois moko ndi yango to siko to saleli na papier o boka mwate biso to yeko tiama makasa na biso yango ngulu yango za chilengi kolekisa mungu ate ya mwasi. Abonnez-vous.